de retour dans notre plateau de vraiment et na koyebi sabino que masolo ezalaki bien parce que toyebi sakabino toujours a on a show TV nde masolo ezalaka et puis na show culturel nde tozaka toujours pour na informer bino bomoni bino moko ndenge artiste Trésor Ngombe ndenge afetaki 2 ans na ye pour na ndenge bakokisaki 2 ans na groupe na bango ya les anges de Trésor Ngombe. Leader, en tout cas, félicitations, parce que le groupe Boéza peut-être, comme on a organisé quand même une manifestation à Boé, pour un groupe Nayo, et puis Simbipe, vraiment, en tout cas, coup de chapeau. En tout cas, vraiment, merci, merci. Et Simbi, na bokasi ya mère boss Bijou Bilonda, ils ont battu ba soutenir qui na koko pesa vraiment pena bambote mère boss Bijou Bilonda na makasi na ye, makasi ya Jonathan Ngoma ingénieur bambote na ye belé, makasi ya maman Myriam Motema papa Emery Mutinga. Donc batu ba soutenir nga maman Gina Mbouy espace Belvedere, Jira Meshaka maître solo, Hervé Kamwanga donc batu ba sunga kinga ingénieur Sylvain Weta Saint Flash, ingénieur Dadi Mikumbu bambote na ebele bato basala yake non groupe les anges pene fêter 2 ans wana ils a passé d'être à chaque benga la yebi donc mambo ils a passé vraiment ils a passé sans oublier comme c'est Patrick Djonga petit frère propre il y a docteur Jeff Njadji le tête bango bato basala yake pena mambo eleka kitoko ndele ki wana en tout cas ko organiser mambo simba ils a passé ils a li pendant mwamba te ata groupe na uta donc bato ça ko fêter bané au groupe ko kisate Pambate, mambo miso ils ont facilité, bah non fêter on te pose à passer. Donc pour te fêter vous a passé donc merci vraiment Nzambe mon pasteur Claude Kabundiwale ça sali pena 2 ans pena les qui tourne bientôt te préparer jusqu'aux 3 ans pour te préparer bien avant. En tout cas bientôt vous préparer 3 ans pour vous messana ko préparer toujours. Mais awa toza déjà na suka émission na biso mais na aussi ça bon côté na tuna nous président ba réseau ndenge osengi bolimbisi je pense ekomelie mais ngape na lingina tuna mutu na moko oyebisanga nanu Trésor Bangombe marié tonné te ngana célibataire na bena célibataire nazala nga marié te naza pena célibataire ozaka na bana malongi na yo oyo nazaka na groupe nanga groupe na yo me bana malongi te bana malongi te nazaka na groupe nanga nazaka na groupe nanga Jonathan Ngoma yebi makambo oyo nazaka na groupe nanga ingénieur Dadi Bilumbu yebi makambo oyo donc groupe nanga nazo gérer ngoka bongo naza célibataire moi si nanga liboso za musala moi si nanga liboso za musala na kipaka musala nanga nde batu o bazana basi na ndako bakipaka basi musala nanga senga kelia donc na liesa ngo chaque fin du mois na chaîne vous en a proposé quand même oyo so sali pona kete avec l'état proposant pasate c'est que yo ko balate te no bala na mututi bible lo beza bien te mobala za yemoko il faut za na papa et na maman et bon basa la foyer proposant za na te donc naza na kati recherche yo ko mona yo boye Trésor Ngombe ozali compliqué parce que olingi groupe na makasi par rapport à moi si yango nde olobi ke ntenga na lingina no groupe donc mona ni ke otikala ko bala sikote na ko bala mesikote ko bala za na mabete za na bato bala rapport na sentiment après quelques mois après quelques années ba divorcer vous comprenez donc nasa no musala tangu ngonga na ngeko beta ke non banga leader Ngombe fo bala fo chamos na paena o chamos na pale tam supporter zo zelanga na michoyo tam supporter zo zelanga na merci docteur Jeff Njadji le tête donc tam supporter zo zelanga na merci Jérôme Meshak Kankuka mamuna loba nzamende ayebi mekobala na nti basa na musala. En tout cas artiste félicitations mingi parce que au répondre na ba mituna ya biso nyonso o tozaki nango pona kete totuna yo pesi biso biyano na biso toza satisfait mais mot de la fin pona batu nyonso balandi biso Jonathan Ngoma pe oyo azaka toujours pona kosala biso musala bien pe Dadi Bilumbu oyo aza toujours wana pona kete bilili pe zala bien mot de la fin na yo ezani na bande kona biso ya Brazzaville bazolanda biso. OK merci. Brazzaville bazo benganga trop pour organiser show moboye fini la vacances na septembre awa wana ozala na Brazzaville pour na show groupe les anges to ozala wana mot de la fin na ngai loko na webisa ba fanatique donc groupe les anges artiste na bino yeyo na pesa numéro na ngai za plus 243 89 113 7788 wa numéro na ngai WhatsApp mamutu eza wana
bo soutenir artiste mambo to ça eza passe oza na maison na o ka baselo publicité bo benga biso to za wana ba numéro na biso eza wana tozo recruter bactère na bactrice olinga ko sala théâtre groupe les anges eza wana pour na recrutement programme na biso tamusu batu misu batalinga lelo ba yebinga te na émission ya show culturel tamusu batalinga lelo donc toza wana chaque mercredi na 17h juste rediffusion na biso chaque vendredi na 17h juste na profiter na pesa bambote na ngai vraiment na kopesa na mon prophète Crispin Kabeya bambote na ebele Jérôme chaque kanku mama Jinambuyi espace Belvedere mama Jinambuyi bambote na ebele Jérôme chaque kanku maître solo bambote na bino ebele sans oublier mère boss Bijou Bilonda mère boss Bijou Bilonda so na boaki ote na sumuki na bosani te docteur Amazani bambote na yo ebele na bosani te Jonathan Ngoma bambote na yo ebele na bosani te ingénieur Dadi Bilumbu bambote na yo ebele dete achaka bengele équipe technique bobimba ya Show TV bosani pese te Sernada ma sœur que j'aime beaucoup Sernada bambote na yo ebele ayebi oyo leki na ye au petit na ye akati donc groupe les anges eza pour na ko satisfait bino bolanda toujours pièce na biso prophète des moutons bayebi prophète des moutons batu bazela na micho prophète des moutons organizemi prophète ba kangena ba barazomela masanga donc bolanda toujours mambo bien eza wana donc en tout cas merci mingi fidèle testataire bo yoki ndenge to beti masolo na artiste Trésor Ngombe oyo azali président ya groupe les anges de Trésor Ngombe donc bo yoki bino moko ba mituno bo bandu to na biso to tuneli bino ye à répondre à makambo pe etali ba recrutement na bango basalaka et puis en même temps makambo etali pe ndinga zo jouer pe anniversaire na ye autai ko fêter il y a 2 ans ba kokisi pour na groupe na bango donc masolo ezaka toujours awa na Show TV to yebisaka bino ke biso tozaka pour na kolakisa bino ne ba artiste bazo évoluer émission na biso elekaka chaque lundi na 14h30 donc à partir de 14h30 tozawana okozwa biso pozalaka toujours cultiver et puis rediffusion ezaka pe vendredi na ba 13h30 donc à partir de 13h30 tozawana mobimba donc ko hésiter te numéro na biso eza affiché na se soko bengi donc okozala mobimba to lakisa pe ndenge ozo évoluer parce que aux artistes mais il faut que lakisa mosala na yo pesa bien même bande na biso à Brazzaville biso to katsaka na biso mai to bangaka te parce que Jonathan Ngomba aza mobali oyo azaka na courage akotaka partout donc tozaka pré bakano rapide ezali so bobengi tokoya na biso tosali mosala na biso parce que biso tozaba na walesa to bangaka na biso te parce que nzambe aza toujours na biso liboso connecteur na sima mobate na biso donc na pesi merci na baoyo bazaki sima caméra parce que nako silisa bongo te nde Jonathan Ngoma lipa ya nzambe nga na pesi lipa ya nzambe parce que aza muto azosala makambo ya bien oyo bana nzambe bazali parce que awo eza centre de réveil spirituel donc kombo bino bo pesa ya lipa moto nga na longoli yango a partir ya lelo Show culturel na lobby azali lipa ya nzambe parce que aza muto azosala makambo ya bien bana nzambe bazomona ba prière ya protection ba délivrance azo filmer donc azosala mosala ya kitoko donc yango na pesi merci mingi Jonathan lipa ya nzambe pe na pesi merci na ingénieur Dadi Bilombo oyo azaki pe sima ya caméra pona kosala bino musala kitoko mutoyo akanga masolo ya image na Show TV pe avandisa pe magazine bana kina propre yende mutu kolo masolo avandisa masolo azol simba bato nyonso azo travailler na bango kitoko aza papa oyo ayeba ko kabola lipana bana na ye merci na Jackie Apia depuis ngaba merci ebele ozali molandi ya Show culturel merci na Sernada oyo asalaka toujours na centre de réveil spirituel pe muto asimbi masolo ya Show TV na pesi merci mingi na pesi merci na mon DTH ya Kabengele réalisateur wa asalaka pona ke masolo ezala bien bozwa kabilili pe bien bo landa ka émission kitoko pe na pesi merci na Kapela mwana bumbu to pesi merci ebele to pesi merci na Papi Keli Boabwa oyo asimba pe makambo ya régie pona ke makambo ezala bien na pesi merci na Aimé toujours na Show TV bato basimba masolo ya régie pe Aimé Bidoya pe na pesi merci na papa William toujours na Show TV bato basimba masolo ya régie donc botika la malamu na banda kona bino nzambe ya Claude Kabundu alesa azala toujours na bino tokokuta na numéro prochain ciao.